Abonnez-vous sur votre chaîne David Événement TV. David Événement TV. David Événement TV. David Événement TV. Dans le bon toujours. Mbote papa. Maman, pourquoi peut ça ngata moi ton mouké, tu me gata ko solo mouké? Papa yo solo. Et ça événement news. Événement news. Les événements news bon amonyo moi na mo se kitoko boye na mo tambola na ko eba o utu apoke wapi? Ah papa. Ala utu monga fula. Ole ba utu wapi? Na uti monga fula papa. Voilà ce que kende wapi? Nazo kende kinkole makolo. Nazala 2 heures kaka ya marche. Aller retour. 1 heure aller, 1 heure retour. Ah bon? Ndengo za bozo kende kinkole makolo 1 heure aller, 1 heure retour. Oui papa. Nazo kende na moyen ya héritage. Héritage? Oui papa. Héritage nanga yango. Ça veut dire quoi? Moi satikelanga. Natambolaka toujours na makolo. Bon, koko na moi si et toi héritage à moi qui anini. Papa, koko na moi si. Atambolaka, aganyaka batu nyonso batambolaka makolo. Ko banda Kinshasa, ti Afrique du Sud makolo papa. Ah bon? Oh papa, eza roka moite. Oyebisa ezaki na nini? Eza na nini? Baba na e. So na tamboli makolo. Papa mbongo na ke bwaka. Ah bon? Oui, na ko bwaka mbongo na transport te papa. Oui, mais c'est que ça na moyenne. Na moyenne. Oh papa, azaki na ami intime. Ami intime. Papa ami intime. Nguba, ami intime de Nguba. Eh, faisons route ensemble te papa. Na mai na ye mulangi na ye ya mai. Yango nde salaka a gagner ba piété nyonso ya Afrique centrale. Ah bon? Oui, oui papa. Ngala kona na héritage yango. Na saka toujours accompagné na ami intime. Les amis intimes. Mais maman Sigo, vous avez déjà. Papa, ndenge nazabo nazo kende kinkoli. Soko lingi to continuer reportage papa. Nazo na retard o accompagner to ça le retour. T'es non pokaté. Papa, soko lingi te. Très chers téléspectateurs, vous venez de suivre un reportage pas comme les autres. Cette fille a hérité de sa grand-mère. Parce que sa grand-mère était sortie championne des piétons. RDC jusqu'en Afrique du Sud à pied. Avec ce qu'elle appelle Ami Intime Nguba, Namunangyamai. Abonnez-vous sur votre chaîne David Événement TV. David Événement TV. David Événement TV. David Événement TV. Dans le bon toujours.